maman. Est-ce que vous avez un solo? Pour nous dire, maman, mettre à niveau, maman. Au moins, il nous passe à l'île. À ça, la paye. Bah, le bino va président du groupe. Premièrement, vous allez Bote Cabana. Bote Cabana, on a un congolaise, il y a Kikolo, sur une répétition, a soumis des grades. Allez, au PC, on a mis ça dans le banc. C'est qu'on va éviter de 50 grades, on a mis ça passé à groupe. Ils ont cop na biso ndi baba ki baptiste baza batamato matolo. Théâtre Angola c'est éco-fusion. Non, il y a des balances. Donc, on a mis un TC comme une place à Tsarati. Donc, on a fait fonctionner pour le place à Tsarati. Pour nous condamner, bien nous tailler décret à Kando dans Zainango. À côté, à travers des infractions par rapport au président la vie sur Bénin Loba qui n'a siégé à Ndékoan ou Taïn Commonaï. L'histoire de la mission bien au Tinelé à Ibi Maman Loba. À Sengangaï, par exemple, Nanaï, Dibal. N'importe ça la groupe. Maintenant, ça n'a pas auto. Yo te mwa Afrika, tikala tout ça la groupe, yo za vice-président, dans un président. Dans un poto, yo tikala wa président na kini au cadre groupe, mais comment on a kaka Evanda. L'initiateur c'était Yontinga, Akanga Masolo, la chienne par excellence. Yé, yé. Banangola, Gemidor TV. Et ça, na ba émission Yamakasi. Ba théâtre Yamakasi. Lelo, ibeba, lelo, ibeba. Balobi, il aura bien, bagagi a bien, ba film a bien, ba information a bien, il a awa. Bo s'abonner, tala nga na zawana. Bokomona ngande bolingaka nga partout bolandaka nga bokomona nga. Gemidor TV, Kende Liboso, avancez. Odingo tala nini? Odingo tala bakaki, odingo tala ba théâtre, odingo tala ba émission, kota pasi msesute. Place Jino Lanzali, soso pe mobuto azali. Ba tout bolinganga, na opi bolinganga te. Bo s'abonner, bo za décider. Nous surtout de ça awa, ils sont super canon. Ils sont super barbara, ils sont poussé à maki. Toko makasi bande kunengai. Baba de Yontinga, udu sere musene yo kitoko. Chemido. Ndezali chaîne na biso, chaîne na bino, chaîne na batu banso. Bo s'abonner massivement parce que bo tela bilo kitoko, bagaka kitoko, ba film kitoko, ba série kitoko, ba feuilleton kitoko, ba émission kitoko, nyoso ya kitoko. Ouais, Barbie, muto ki mate muto japete. Biso nyoso, musa pinzira moko, bo s'abonner, to s'abonner. Bobo c'était abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Bo s'abonner, bo reçoit des missions, Kafu, bo reçoit gaga, Kafu, bo reçoit vraiment makambu. Bo s'abonner vraiment massivement, bo rater. Est-ce que si na kosabino? Nanote. Est-ce que si na kosabino? Nanote. Bo umela. Bateyate, bagag. N'importe un temps. Bobo c'était abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. On a lu massivement, n'a s'abonner, tout ça on a vu sur news tout, pour tout ça là, décider, n'a pas que s'abonner, yo aussi là, nin. Pour bandola lanza, te bandolia qui a mal qui a des gars. Pour s'abonner parce qu'il n'a pas à s'abonner. Donc yo soza distrait de gauche à droite, dans la star na nous tout. Bolinga a. Talanga wat, te. Pasi na zanga wana ngana bango tuso la kate so di mutal utani ngao ngana ke kusabone ngana ke tokutani wana a suivre po bomona nene botai toujours Gemidor nyoso tu yikito izene Gemidor TV bukandi musikate abonnez-vous massivement toujours. Let's go. L'initiateur c'était Yontinga. Bandeko balandi ya Gemidor TV bandeko oyo bosepela kana émission oyo tokundola bosolo ezali émission oyo toponaki yango pona bino bana Luanda, pona bino bana Poto, pona bino bana ya par-ci par-là, place nyonso mokili ma place ezomi bino, ça dépend ya lolenge ya bamboka
parce que biso toza koyamba bato à partir à Luanda awawa mais na ligne toza kokotisa ça dépend parfois tokokotisa mutu na ligne à partir à Congo tokokotisa mutu na ligne à partir à Poto Afrique du Sud à partir à Brazza par-ci par-là nde toza kokende nango awawa toza koloba bien toza kobeta cette émission ntango oza koya na yango oza koya na émission bongisaka déjà soko oza mutu attention bongisaka déjà mongo na yo soko oza mutu estomac yebake okuta na pilipili awawa yeba estomac na pilipili eyokanaka te parce que eza tokundola bosolo donc soko oza mutu oyo olingaka vérité yaka soko olingaka vérité te vanda na ndako comme ça obomba vérité na yo mbe soko omoni mutu ayi na plateau oyo seke aza mutu alobaka vérité mpe alingaka vraiment bosolo sans oublier nakozanga te avant nakende na makambo na kosolola nango awawa napesa bambote na ngai na notre boss papa de Onzinga oyo andimi kopesa biso chance ya kosala bajari ya bemission oyo bato bazosepela nebisa yo bato bazosepela ndenge ya kosala te bato bakomela ngai mikolo koya na kotia bamessage na Poto na Congo bafélicitation mikolo koya na kosala émission moko na kozalaka nga moko mpo na kotia bamessage te bato bazokomela nga ne bato bazofélicite ngai eloko nyonso ya malamu bato basepelaka na yango mosala na yo osalango kaka bien ezala bien mama Bita Nzinga alobaka eloko oyo chaque fois eloko na yo oyo olingi salango kaka ezala bien soko osalango eza bien bato bakosepela na yo mpe bato bakosepela na yango awa biso na Gemidor topona Gemidor po parce tosala makambo oyo ezali ya bien naza na makambo ebele ya kosolola mais naza na temps ebele ya kozwa te ngai moko parce que naza invité na plateau et na lelo naponaki naponela bino moko ya bapresa ya groupe oyo ya awa na Angola et na kombo ya presa Christian Tsakala. Wow. Presa bon d'abord ba mourir. Wow. Ah ça va cinéma. Moi bon bani maman na wow. Cinéma. Bon voilà ba mourir. Gaston Bengi Christian Tsakala. On a dit wow, on a se présenté. Wow. Il s'est présenté. Wow. Wow, ils ont se présenté. Tu as se présenté. Wow. Pour na tirer cara. Eh parfois na attention ba ba yengani na plateau. Bonne santé. Ouais. Santé nous au monde sauf qu'il y a aussi un malade mais maintenant c'est bon, ça va. Donc tout le monde a eu c'est que ça va. Maintenant ça va. Ouais, ça va. Oh, loin des autres ndeni. Ouais, loin des autres non bien. Les autres sont bien. Obino ni bozala ka bino faut faire formation à Luanda parce que ni mo na monaki na TikTok ba lo non. Na Luanda una ba téléphone malungeza la te ba téléphone za la flou. Le bino bozala ka bo vous avez. Les contraires. On fait formation à Luanda. T'es Luanda tout ça bien, biso artiste et comédien tout ça na biso bien. Donc tout ça boulot tout ça boulot ndenge na ko na. Abato beta kanya Moïse na mai to meka nano ko luka koyeba okoti na kata Gemidor to meki pe représenter yo Gemidor na kati ya wati na régie kuna omoni ndenge nini sinon wow donc c'est bon Nathalie kaka entrada nanga kokota nanga ouais propre donc na betito na plateau placé bon montaka donc sinon ça va. Donc talakani nazar donc malili mais au service moi teti zawa donc échauffer pe makila donc sinon pena merci beaucoup plateau za kitoko et en plus na rosa la ngate merci beaucoup na papa Deo Nzinga voilà merci beaucoup à vous parce que kosama magitoko boye na Angola bon na ligana pe na émission mais confort na monia c'est bon. Voilà, sans oublier ceux qui t'ont passé, merci beaucoup na papa de Onzinga. Tu peux ça merci beaucoup na maman Bita parce que ceux qui papa sali c'est que maman pas le que non ça là. C'est que maman peut être voilà. Le ça là. Parce que maman peut ça pour encourager bah idée normalement. Presta takala to ute kozana mabo kala mingite après ka ba obela na yo hein. Ouais. Organisaki show moko ya ezalaki lisusu show ya ezalaki donc na titre moko tiaki wana na organizaki ezalaki to bengaki mo répétition show voilà yango wana répétition show donc eza donc bablo mo bo ça ma pena mingi te na biso na Luanda et ça ma pena mingi te bon et ça ma pena mingi te et ça ma pena mingi te yo mto bandiamo
te nga te na bandi yango bato mpe babanda yango bazali mais esalamaka mpena mingimingi te parce que natalaki nga azalaka précisément na mabord na kazenga bon natali nakobengisa groupe nini tozala na bango ensemble bon namonaki mpena te fo nabengisa les étoiles d'Afrique ya mama étoile ya président aza représentant président fan de Madoda donc barépondaki na invitation na nga tozalaki na mabord na siège na nga sino mpena wow elekaki kitoko makasi premier nini obandi yango obengisa da pe bagroupe mosusu bon nabengisa mpena bagroupe mosusu mpe ya biso kuna na kazenga na barépétition show nabengisa na nga mais oyo elekaki lundi passé ça va par rapport ya par rapport wana asala po nalalaki yango cousin nsima organisation mokota na polémique biso atobetaka ndika ntango yo mo ozokota nze ozokota yo ozotunanga baquestion nga na bapesa baréponse kali yana lobi nze baréponse mpo ozopesa ye bapeke nga na na makila mwana nseni ndika mpe betamaka ntango nyonso olobakanga naposeka baquestion mais yo olobike no ya les étoiles elekaki mie paraport a baoyo sobengisa nalobi boye nalobi fo tozala mwa clair bato baolanda biso nabengisa na nga mais les étoiles c'est bon les étoiles elekaki paraport c'est bon ezaka lokola na début nde nauti olobaki non naleka na bémission mais quand même c'est bon donc c'est que parmi babien AP eza bien donc parmi bato na bengisa tout ça na bon ba répétition show les étoiles P c'est bon ça va travailler qui bien na biso bato za même moral nini osantaki na différent bana les étoiles façon à travailler na bango façon à mettre à ça na bango bon sinon pena ko memamo mulaite félicitations na président Fande na vice-président na ba chef nyons tout et groupe les étoiles d'Afrique parce que eloko na sepelaki nango sinon eza uniforme teni voilà teni na bango répétition donc dès que bayaki sous forme eloko ndeti tozosala film moko donc wow donc papa Féroce sono senti baartiste bazokota propre bien habillé balataki très bien kitoko balongoli bilamba na bango balati bateni ya répétition natalaki uniforme wana donc bomoko wana balataki wana te esalaki nga bien sinon pe atako jouer ça va sinon pe na ko jouer pe ça voilà mais bato mosusu balobi ke non on dirait awa ngambo yo bande ngambo na kobengisa obandika na les étoiles à part ndenge obengisa ba côté na bino kuna ba mabord ngambo ndio bandika na les étoiles sinon pena ngambo oyo na bandika na les étoiles pona kipire te apona kipire te pona travail nga nazoloba kako bato bino bosali répétition te na lobi boye bato bayoki nga nazoloba ka oyo yaki na matoi ya na lobi eza pona kipire te donc c'est-à-dire na kilamba kias plutôt ceux qui par exemple basepelaka pe na mosala na nga Christian Tsakala bakobengisa groupe la véracité oyo osala répétition show donc naza na mabord na kazenga na monaki na bengisa les étoiles d'Afrique bon sinon pona na kepe mulaite na monche ba monter groupe o nga na monaka et ça la répétition na lobby groupe o nga na monaka et répétaka et ça la répétition na monaka les étoiles d'Afrique groupe nini groupe o ngai na monaka et ça la répétition oyo ba répétaka na monaka les étoiles d'Afrique sans wana na comprendre na moto mbuyenga kotasuka te pour passer lundi au mona ba groupe belé répétaka OK n'est pas dit qu'on va répéter na lobby boye na lobby boye groupe o nga na monaka o ngai na monaka parce que na ebité so salanga oyebi nga pe mwanda bon na tambola te na tambola te na ki na groupe abatu na kisala sala bloc wana te nazo banga te batu nde babanga nga peut-être aussi so na komi kuna mo agitation ozomona donc c'est ça ya on a lingara ko kindara ba groupe ya batu te peut-être ka la luka bandike betaka na émission te non ngai nde naza boye na linga mo mpe transparence donc nde na sola
nazosola nanga bien naotake motu te quelque chose otunanga yo nga naopesa réponse donc nalingaka nanga mingi komonana te donc groupe ya les étoiles d'Afrique elingi oloba teke toza bacamarade du toza na liaison mobe te nga nalobi groupe oyo nga namonaka na kilamba kiasi oyo erepetaka les étoiles d'Afrique. C'est pour cela nasepelaki nabengisa les étoiles d'Afrique toza na bango na mabord. Donc voilà, merci beaucoup pour la présence kala groupe oyo amonaka erepetaka na kilamba kiasi ezali les étoiles d'Afrique bakeso ya ngai maloba ya présence kala. Sans oublier ngala lingaka preuve ezala ngamona kiter sur le terrain na kota la répétition showana et na kosenga na elongo na ingénieur Rigene Penge. Je pense que nos images zawana to landa ndenge nini elekelaki et après bongo to zonga Régé, merci. Maman, est-ce que vous avez un nom sur pour nous dire maman de niveau maman au moins nous pas salida au sala payo maman kuti bat ba sola et nous pas salida au sala payo ah ça moi est-ce que vous avez moko on va n'akuté OK zelanga na na on ça fait dans respect zoto oui to vous nous na solo là on y no be quel on termine zelanga na c'est n'importe quoi on y est comme souti bien joué maman allez Isaac Chief Tabo Kola baya Ngalo kwa ni na petit Ouais, il est important que ça gagne des groupes ya président Tsakala bon ba répéter na mabo biso groupe ya les étoiles d'Afrique ya maman étoile biso répéter na palanka namoni idani pesa ma de sangana to répéter ya pe aller retour tu baina na aller à Pamba. Bem, estamos aqui, né? É claro que nossos ensaios passam no Palanca todas as segunda-feiras e fomos convidados aqui no Mabode para um dos nossos colegas. Essa ideia foi muito boa para mim, né? Eu acho para mim foi muito boa porque essa ideia nunca aconteceu. Essa ideia que o nosso chefe em Sakala, o nosso chefe MK Madoda tiveram tipo de juntar, né? De reunir entre dois grupos e reunir, ensaiar junto. Eu acho isso foi uma boa ideia mesmo para mim. Bon, toyambi bango parce que tozaba na papa moko pe bana ya mama moko. C'est pour cela que to bengisi bango ba yakati na oesika po to mesana déjà na bango. To mesana dia ko mona bango. Bon, merci. On a groupe cinéma La Véracité de Christian Tsakala ezamba liboso te to sala événement oyo ya répétition show. To sala kasala kango dia pe na ba groupe ebele. Donc bango ezamba la liboso to bengisa bango pe eza liboso te pe asuka te donc baza vraiment bem-vindo na ndako na biso. O ensaio está indo muito bem. Esse grupo La Véracité de Christian Tsakala com o grupo de Mamãe Étoile. Sim, Estrela da África. Está indo muito bem. O ensaio mesmo está indo muito bem. Nada de complicação. Vocês estão a ver da forma que está aí. Não, estão bem. São uns colegas assim, têm um trabalho. Estão a trabalhar mesmo muito bem. Merci beaucoup, Barbie. TV Zara Mitendo te. Bino mo bolande, bino mo bo commenter, bino mo bo loba.
bomoni yango ndeni papa oyo alobi parce que ya kodefendre na ye kaka me tolakisi bino mpe biso parce que biso Gémidor tozalaka preuve na prix ntango ozoloba biso mpe tokoya tokolakisa yango wana c'est pour cela caméra ya Gémidor ekitaki sur le terrain mpo toyebaki ke no tokozwa ye tolakisa oyo nini ya koloba na biso na plateau. Merci beaucoup na mama Bita Nzinga, vraiment merci beaucoup, merci maman. Donc nakolemba te comme on a monoko na ngai parce que grâce na yonde na papa Deo Nzinga makamba boye eza ko sala mana Gémidor président Takala papa nginamao ndenge omoni bana ndenge ba tourner boye ndenge omoni bana basali ba quelques interviews wana la véracité de Takala message ni opesa bango bon message o ngana opesa bizona ba artiste na biso donnant globina sankisaka les étoiles au bazala ki wana na groupe ya président Takala la véracité non sengara boulot to la tara conscience ya boulot parce que bato batali na ba palin ba comprendre boulot ezali moi bestre wana ka mke batali ba comprendre non artiste bazan boulot même si bande on a vu au Congo baye baki en Angola tout ça na artiste ou ba jouer makasi blaguité surtout classique ko pour s'arrêter donc ba moni expression ba moni artiste ni bazo jouer ni bazo s'exprimer donc il y a mingi rolobela ezate na 5 ans na artiste na biso tout là ta conscience boulot nde to chonga boso ya monde papa na mama donc c'est ça théâtre au bandeli yango na Congo ou bandeli yango na Luanda ben tikanisini je vois que nous bandeli ko sala théâtre ti do ko sala groupe na moko la véracité de ça. Merci beaucoup. Nazalaka plutôt un fan ya président Sobé Calais wananji wananji mon président Moté wananji donc no ndolanda ba moment mingi nazaki mona classe place bande ko répéter na de fait président Mundweri tout donc il est apprécié qui bon makas dans Lisbonne et qui ko panzana Lisbonne tant et qui ko panzana ba nous tout ba panzani mutamta ke sala maramnae président l'a dit soba ki maramnae président Mundweri patika na maramnae alors ngai toza bato toza ki na maman Mireille 7e bagarre na maman Mireille 7e bagarre Toubadi maman Mireille 7e bagarre Toubadi bambo tebele donc nenga sala ki groupe na Kombo kilo ya Congo maman 7e bagarre nenga sala groupe na kilo ya Congo maman 7e bagarre na peso bambote ya donc biso toza bato toza ki na maman Mireille 7e bagarre tout ça qui groupe ensemble donc te vouloir qui bon tu comment qui na tamoro boye pour nous avons moussé na beta qui tour na les étoiles et pas le président Bobo Manoka les étoiles le président Bobo Manoka voilà. Donc sauf que tout petit peu fait la de bon abisso chef na biso Pepito Pepito outi kabiso na ba chief na ba merveille LBG Capernaum mon président bambo tebele donc tout ça qui bazali parmi ba cadre au ba cadre président Takala. Bon, et comme pour un temps, na sala ki anniversaire, tout fandi kana ba ninga boye. Ba bisinga me yo zama ma président. Oliko sanisa batu, ozolo ba mebiso ba masa na to sani. Tozo yo ka tindi ko na moto. Yo ba CP. Ba tindi ka se place malamu te. Na CP na ngo. Après avoir par là, bande ko ba courager ngande to sala ki groupe La Véracité. Partie à RDC, on a travaillé qui plus ou moins. Non, vous pouvez bander la partie à Congo. Et bander la partie à Congo, on a ça qui moi 2 ans à Congo. Après avoir on a Luanda, on a commis à Luanda, on va la Européen, on a sali recrutement, toujours artistes, des to bandi ko évoluer jusqu'à aujourd'hui déjà 6 ans. Jusqu'à aujourd'hui 6 ans. C'est 6 ans. 6 ans. 2 ans à Congo, 4 ans à Angola. Voilà. Merci beaucoup vraiment pour mon boyoki parcours ya président Takala. Voilà, merci beaucoup na Rika la Douce azali na kati ya les étoiles d'Afrique pepe saki les meilleurs na kati ya répétition wana président tango ovandaka na bana botournaka vie ya tournage na Luanda boye ba répétition bozongi boye nini tout ça tournage boye nango parfois ekoleka te on s'attendait parce que bato belé
bakize bino ba président ya ba groupe premièrement on a kenda ce qu'on a bandi obeta bandika parce que na lobaki que non ozolu kana beta bandika mais on fait non on a bandi so obeta bandika premièrement batu baleka dans la plateau liboso na yo ba bino ba président ba groupe premièrement bozali bote kabana bote kabana mona mutu mwa congolaise mutu mwa ya kikolo soka hi répétition asombi des grades allez au PC bana misato akena bango siko ba éviter mukolo ba 50 grades ba okena bana nyoso basi ya groupe voilà nyoso ba soutenir groupe OK voilà premièrement deuxièmement ezanini ezali que non bino ba président bozo faire répéter bana ya bato pour dire que non lobby et le comment que ça c'est ba répétition c'est ba répétition mituna nga biano yo ya OK merci beaucoup Patrick Nginamao tout ba non la première question ezaboye moni dès que ndé to répétaka to sala la répétition ezalaka po to bongisa to apprendre depuis jinango to kendaka ba tournage bon ezala wande tina bolingo moi sina mbali tango bolingani soki bozana projeter bolingo wana ekenda libosote ezala quoi so bwana projeter bolingani ekeli libosote mais na mon biso ya art donc projet na biso ezaki tozo répéter tozo bongisa po toyeba osala filmer après avoir filmé ndé to luka eloko wana toyeba to tchango na chaîne YouTube d'où to tindango na chaîne mobile télévisée où ezaki qui manga président ndimbi sanga vraiment na kato maloba première nanga question na ngezali bano bayaka na groupe bino bozo kopesa bango pa ya bato bayaka kotala bino na ba répétition te wana deuxième question na bani na première deuxième question nanga siko ezalaki o wana yo lobi OK c'est bon na moni yo au préféré mingi question au lobby mais yango to lekay na ba débat pa bato balekay bino mo bo jojo bana se bo sala li bango après bo motikela on a zali on a moi mukemu poussé bon na ebité ce qui sala mana kilamba kias na ebité ba beza na partout na ba na ebité ce ça mana kilamba kias na ebité ce ça mana mabo parce que ngana groupe nanga nanu makambwana et ça maté parce que naza responsable na capacité te mutu moko boye po soki yo wana poso soutenir groupe La Véracité surtout wana baisse ya chaîne chaba moyen na yo soutenir biso noke ngana zwa mwana mo ba groupe na pesa yo e kitanga na osablo wana te pena na sala moté wa yebi ke président ça la sala mo peut-être voler en émission à contredire donc na salelo wana te pe na koki ko sala ya moté c'est normal mutu mo ba yota la répétition mais ça c'est pedi na yango asomima de casé bana ba meli et sili c'est pas dit que na jeune fille moi yo yekola musana ina ba non comment mana mutu po mutu ana asomba masanga siko masanga moza combien au peut-être ngana ko somba te eza combien parce que son assisi chaque répétition na chaque dimanche na répéta pas faire son assisi ici na sombi la bana ngai moko ba mela resi c'est que nga président ya son moko na ba mutu ouais na mona rappel président MK Madoda so kasi si asombi la rappel moi asombi la bana pe moi voilà mise na poche na asombi bana moi moko na place bato ba ya kosombi la bana po ba ya na intérêt donc ezali na ba groupe mususu peut-être aussi moni eza tozape na ba marque ba leader ba leader bazé belé ndeti leader le roi ndeti Christian Tsarala ndi na fan na plateau na yo peut-être aussi mutaro sepela ndi nazo se défendre bien à Robin à travers bino na jeu contact parce que na zana difficulté ya ke koluka mutu mona ke senimbo ana difficulté premièrement et le kwana donc le ba peut-être ndi na plateau awa na repesa numéro nanga na lobi que non groupe La Véracité to lika na chaîne kingani boye mais to ana pour ça soutien on est normal maintenant ça la déplacement na ke luka mutu mo boye abin sanga eza cop na biso ndi balba ke artiste baza bata matolo mais za pour artiste nyos touté ndeti nga eza pour na ngaité donc nga nazana palin na ki répétition nga dès que nazana producteur te mutu azana été na bunda na ngai moko na grand pote mais na pesi mbote
maman on est réformé, maman va. Mais bana bazo répéter belé, bon faire répéter bango belé, mais eux qui n'ont pas été. Ba bezo qui n'ont pas été, na ba chaîne non pas YouTube ba tourner tout solo la bien. Yo yebi yo nanga tozana Luanda. Na pesi docteur sous les bengo. Docteur sous les bengo ba mbote belé. Nga zoli na lekisaka ba filmer na chaîne ya sous les bengo. En plus na futa pe mbongo te. Mais quoi ba sola koza bien. Na fu na banda ko futa na futa soute ba filmer na ele kaka ofele. Na chaîne na ngai YouTube Christian Tsakala TV ba blog pe à partir à Congo. Si à partir à Congo ele kanaka donc batala ranga ba ebinga. Mais si quoi raison ni no bino si botiki Congo boye o ça ba troupe nangola awa. Mais raison ni bino bo tourner sur bilo boti na mpo le Congo. Te na lobi bo ngana PCD bento dit. Na chaîne YouTube nanga nazali o ko permettre mutunyo so monanga. Mais na Congo soto lobi raison na la bref biso toza ba diaspora. Toza na pays mususu. RDC za pays mususu alors ba mekarako donc disons na ko bon terme ni ko valoriser place ba valoriser moi art na biso makasi ezalaka RDC qui ba pays mususu place ba valoriser moi musa na biso parce que biso na on a lingala parce que ce bossa on a portugais avec la chaîne ezali normalement na groupe la véracité to jouera na portugais to jouera na lingala mais sur 100% tous en 75% il y a lingala pourcentage etikali ezalaka na portugais donc après na Angola faut à la bref pour batike la bino batu ya mangala espace ndeti lokana pena na lingana na senga yango sinon pena ba meka mpe ko soutenir biso ba artiste comédien tozaka na Angola pourquoi parce que biso pe to contribuer na mboka oyo to contribuer na mboka o c'est pas dit que ngana za na mboka o na fana na mboka o kotala ba chaîne belé o eza en Angola kaka batu na bango ka batu baleka point tepe biso ils ont m'embêté ba retirer biso espace le roi ba chaîne belé a Congo tire la biso espace donc toujours les gros sentir président Tsakala Tchiblo naye président Madoda Tchiblo naye toujours y banapé à taba force même si toujours sang sera ba portugais na biso na ba lingala ils ont m'embêté mais l'essentiel va permettre mutunyo surtout à rolinga azwa biloko naye a cham na télévision ko cha yango bomona ke toujours na Congo parce que a ba tire la biso espace donc dans sens wana. Merci beaucoup vraiment le ingénieur Rigene toza ko senga deuxième élément na biso oyo tola na interview oyo président Afanda Salaki kaka na mabor wana na répétition show wana tola na pe interview ya président Afanda neni alobaki na neni bayambaki bango na accueil na la véracité président Tsakala Freddy répétition ya lelo ezali répétition moko très spécial parce que les invitations à bisoté mais président Tsakala président ya groupe ya munene ya mboka oyo fraka koto pe na mabor atalaki non funa benga bandeko na ngai to travailler na bango eza date moko ezwami lelo te ezwami mwa baetin belé yo yebi les étoiles d'Afrique esenga makambo foleka na bureau moni chef abaya kuna fois signé chef abaya kuna pe akoluka azongisa koto oyo donc ezalaki facilité ti vice-président na biso Roli de Fouka azwi dossier a signé ye mtapesa biso date totia yango kaka les 7 donc toyokaki ye elinga ezala déjà année oyo uti koleka 2024 mais chef alobaki te vi ba makambo to wana ngo ebele to patienter ti les 7 oyo nde bomoni makambo esalami moko oyo azaka na biso artiste Vibration Mikaela esali ke ekotisa biso année mususu na année oyo pe lisusu tokotaki donc yango tokomi ti na mokolo lelo donc mpona nga en tout cas photo vivaka nde boye omoni art photo vivaka boye tolakisaka bacapacité na biso eloko moko oyo esalaka nga bien eloko esalaka nga bien namonaka mabord eza na organisation moko impossible mabord eza na organisation moko impossible oyo emankaka biso na kilamba kiai donc na koti namoni nano population evandi namoni bandeko na ngai kuna artiste puissant aza wana mais biso na kilamba kiaji makambo ezaka te
nesi biso oyo toorépété omoi pena misusu mpe bacharisme bakei na bandenge na bango mais ntango nakoti namoni bato bavandi boyebi ke esalinga bien moko nabangi fort donc mambo a vraiment donc nakoloba ndeni carré quoi mambo a ma eyeke kitoko donc kitoko ya jeté talaka bayambi biso les étoiles déplacées mais longwe parlant que yesi comme à bord donc moi biso tolobaka mingi les étoiles d'Afrique chaud amour et travail donc biso mapa na soto na chaudière chaudière ezalaka toza na amour to na travail donc tolinga biloko wana mingi et ça la biso bien mingi kana loba suna ba collègue na ngai au monde musalo ba dégager wana eza kubidi balobi tobengaki mutu montre wana chef na biso mutopesa biso biloko wana nde ozomona bana bao dégager donc omona ki bana vato bao jouer ça va oui encouragement pour les barters tu as les étoiles d'Afrique donc et ça l'a bien comment na bango ne ba défendre toujours boulot donc et là que ça qui boulot toujours peut ça éco taper fanda et ça qui toko. Merci beaucoup pour tout kolanda ndenge président fande ya lobby en tout cas azaki benana joie azaki nesengo ya bajara biloko boye et ça la subonde ko na Angola dans ba président to ça la pena ba système hein et que genre que ne bien tout le monde a non que non ngana wana to so la kate ngana wana simba kate nini tout ça tout le monde a non ba makambo wana po omoni lelo na Congo ngana zo ko itsa bato ya Congo na mission ngaya lelo na Congo quand même que non ba guerre pesa bana tata moko mama moko ba swana na bango pe to boyite tata moko mama moko ba do swana mais force ya art po que lelo et comme mutunyo sono ya mana plateau théâtre en Angola ils ont pas valeur théâtre en Angola c'est écofi je pense que non na rubrique na biso tozalaka na koyamba mutu aline na mon invité o aline azobenganga déjà oui alors président Dibal bonjour bon dia et bonne tarde biso en Angola bonne tarde. Bonjour. Bonne santé présent. Santé bien. Vous êtes en direct dans l'émission à Tokundo la Bosolo dans Gemidor TV à partir de Luanda. Oh, ah mon frère, oui, ça va être bien. Les en direct. Non, mon appel manqué dans le Tarayo donc on a fait un appel. Voilà. Voilà. Nalinga pena zo ba dire na même à 5 minutes au ça la bien surtout sur la paix ma campagne théâtre présent. Merci mon frère. Bon, aussi prendre maintenant dans un direct mais nous en écho dans beau la tête sur la pomme donc la personne bon dire about table na ça pas herbe about la bayo kabiso on dirait qu'il y a une émission na bi Angola ezambo ka ya rêve na ngai na bi ke bele théâtre salanga qui non comme voir pas de kato oye bangai pas présent la vie sobe ezali ari mo na tanga Angola pa o yebi donc effet quand on qui na uti nous fouté na uti Angola et créant ma baisse donc Angola ça peut pays mo pena ya rêve pena malgré na comment na surtout à Luanda dans souka cabine mais pas dans Luanda tout pena mais na Luanda ba kinyo ba lebele ba serre ba petit sœur ba tante ba massa ba grand frère belé bazana donc yaka voilà question na liboso ezali je pense que bino bwana Congo vous appelez déjà président monene voilà évolution ya bandeko o bazaka na Luanda ndenge omonelaka bandeko ba artiste bazaka na Luanda évolution na bango omonela ngo ndenge nini quand même na musika évolution des artistes basés dans Londres. Bon, on a mon indien, ils ont peut-être vision à Moutouna Moutou. Peut-être vision à Moutouna Moutou. Vision à Moutouna Moutou. Il y a un dénonce sur ma caméra. C'est peut-être vision à Moutouna Moutou. Pour nous, à mon arame, ça va ça la manger ces mots qui est au Kenya, Bayaka. Ok, on va dans mon camo, il a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais c'est grand fois dans la bidi, j'étais sali, pas sans ali. Grand fois bidi, pour nous, fort.
bamourir na bazeli effort ela tikala kwa histoire bon tout le monde bamourir c'est ce qu'on jouer ça nous on va faire battre nous on va faire bibili mwana on va faire bibili sexy battu donc atika battu vraiment battu a besoin mais a disparaître avant Angola tamula imakasi bon mais battu soukali za Angola on a évité ba scène ba cadre biso ya musuba ba fa ça biso kuna na besoin no ya kuna no battu so pe kananga tamula ibo mais les conseils mon c'est on c'est même supéter c'est la vision battu biso souté on va nous mo so ça famille kuna mais Angola qui ça va permettre kobeta bateau bien voilà lokola émission de ça en Angola je pense que bande konyo ce artiste au bazar na kati Angola au basala musala ya théâtre je pense que toli moko nini ko pesa bango message fort ko pesa bango pour un peu encourager musala au basala ka état que président bon ngai on utu lo bana bi c'est ma vision on est ma vision c'est comme tout le monde moi et mais disponible ngai conseil de copie ça baza bazonga ba king bazo ba passeport mboka na biso baza na moti si passeport mboka na ye on va pas Angola pas vision so dans une vision un mois on va Angola ça tellement pas si mais nous tourner au salut au zone parce que et fait qu'on met la peine en mboka moko mulai bongo non fallait que si là na respect ba ya munisi ngabo ba ya Angola je me reviens qui ba ya manga bien ba voilà ba manga bien ba big ça ba tout affection ba na respect nous ces là mais so on met du caca ça va être il dans le technique soit ça là quand on qui en vérité sous respect ba la ça c'est là quoi voilà ça c'est là OK artiste pour son bon faut qu'il cote boy donc on a fait mon conseil ça qui pas mes capable pour reculer parce que on me changer je ba ba on va tirer la biche na bango tato sala bango to va faire tête en CD le comme internet quand c'est internet on va jamais toujours des figures moko ma kasi ya ba faire na bisa basi et ali belle fille dans si là bon mi balé côté belle fille va bien mon famille bota côté si là va bien mon abakou des figures on va ba bobo sur mon personnage on va regarder dans succès ma kasi na moi tabulayi et qui ça au Québec il y a un petit bonjour il m'a question les questions de la fille non na ba tout ba bazali na ba sentiment ba depuis quand c'est ba c'est de ba yo ka sur les na ba mususu makasi et donc ça va donc pour un conseil nous avons mais capable qu'on reculer c'est là même que sur la vision qu'on reculer ça va moi bien mais merci vraiment président Nengo Lobby que non il faut bazonga mais ngai pena na question moko oyo za que non très important tout on a bactère au ka bazana kini kuna lelo tango lo ba que non bazonga mais ko bosa na te que non na kini kuna déjà théâtre comme ya baka au moins na bato bazana bato na bango bato na bango bato na be bazana bato na bango bato na bango kala mingi te na monaki ya gabi bakendaki na pasteur lité ya kanda bakenda pona ko mwasa dikapu ya lobe pe même likamboyo alors que nous avons sudi caprio na ba film te e boye bazo na benga na ba film soki nanu ye moko e caprio aza si place na ba benga kaite tango yo ngozo ngisa bato bazana Luanda apo ba ke ko tourner kuna nana benga bango mais moi je comprends ngai na mona no moi ba ndeko ka bas non avant ko tanga pourquoi ba sala ke ba benga ba miso benga ba miso te avant comme un point non moi makase na toucher la on dit tant za artiste yo moko ko sala art no pour na mupité ko sala art no pour na chaîne na mupité ko sala art no ke pour ba benga te c'est dire ce ko imaginer na ba to atala biso ba beta siko na TikTok di ba double face ba beta bleu na ba mo pe ke di ba la joie mimi asala kama kabiye moko ba tu ba ya na ba so ba ye ba nti mo to mo za artiste yo moko ko zila te ba benga parce que ba scène na biso ba ba chaîne mo ne va ni bongo bango pe baza batu baza pe ka ba artiste ni sio ba c'est faux ça qui ba bisa ke énergie na bango ba vanisa ma ni ko zila te ba benga nous sala makambo yo moko et puis pour le coup est-ce que pour ba benga ba so benga ba consulter dans la vie ni za boye muna mutu angaba kana entourage naye mukile kuma mo bebele avec kuma mo bebele mutu daza ba entourage ni de asala na bango
même si dans messager mon maman qui j'aime ton un joueur ça ça va comment on compte ça mon souci mais peut-être dans mon manger pour on a dit que badenga ba mission badenga dit butabe dans sa producteur c'est et la producteur ça va dire que artiste kozonga kisasa ana kin awa internet c'est facilité biso à tout un monde caméra tu as le téléphone na bien on ça vidéo ba on a le ba zonga ba da ba yebani tango ki pa collègue moi ta di ba la tam tu sous ta di capion na yo luko na papa o luki na ndako OK luki na ndako ya tout ça ilo mo boy dawo ça ka bi ni balé on ça appelle au monde pas au bout internet non bon mais tout ça ba chaîne monsieur soit maintenant na focaliser na ming na chaîne moi de la sensation oui et ça la vidéo et ça que nous avons dit sensation ça la 100% mais ça ba vidéo imo moi qui ba ni na bien na ti da moi ça ne bien le boss ba six que ba semi tout ka ba poto na bien ba ba facilité on ba ba da bien ba bo ya ça le to bi misipe ba mo to pesi ba opportunité mais bon va pesi bisoti je le ba ki ba poto ba ça na tante na bien ya tsana vidéo non ai bi di ba ça donc on a bien te c'est comme une personne ça donc on il faut fonctionner pour Luka place ça non ba mo les ati donc non ça m'a na créer une sensation ba kinga ba chaîne mo ba benga ngo ba biso TV et tala ma peu fort ba tiya so mo chaîne na biso TV na ofuta mo $50 par mois bon $50 bi que kuna kwanza iko la ba 50,000 quoi et ba 50,000 ba 50,000 et quelques kwanza voilà ba 50,000 et casse il y a ba 50,000 na aujourd'hui quand ba tango banda pièce na ngoli ka TV ba ta publicité ba yaka donc courage na pas beta porte ils ont rappelé au cascade ils ont rappelé au cascade quel minimum que ils ont métier laissez nous sur nous dans niche dans quoi la vie et moi vous en avez pas présent oui dans la prosa fini on a nous ah ouais et moi on a ça dans la prosa fini mais on a jamais on que ça il dans la prosa fini oui on que ça il dans jamais dans la prosa fini donc après c'est ma l'image mais pour vous garantir c'est une vision peut contact on a une vision de moi ça la pour la vie vision président Sakala oyoki au président Dibala Lobby message d'un gros année par rapport à conseil autour de ça merci beaucoup président Dibala reçoit mon micro président Christian Sakala merci beaucoup parce que biso en Angola message au PC tozui yango message au PC biso tozui yango mais ezali ka nango lobby ezali vision et en plus na ba force et artiste parce que si on a une vision en français barbara reculer pour mieux sauter donc bande romususu a kopi rozon à Congo à bosser à travailler à s'efforcer à tuer le meilleur naé à go replier à zone Angola dès que zone Angola kuna pe makambo esa nini et pesama donc c'est exemple le roi nga président Sakala nazana Angola mais biloko nanga il est kaka na chaîne ya docteur sous les bengo donc ça va blog ba film na ba gag na chaîne ya docteur sous les bengo mais c'est l'évolution na mon appel moi muke c'est bon donc courage nanga force nanga président Dibal nengo pesi biso message wana ba collègue na biso pe lisusu ba président dou ba artiste mususu pe o baza pe na vision to yambi pe na message na donc sinon na sengio merci et en plus bon séjour na Brazzaville merci. Merci pour cette calabon. On a une personne félicitations de l'événement na au Saliwana. Moni aux akuna Angola mais c'est pas théâtre il kanakini. Merci. Donc ça sont la suite. Merci. Ninga sur la ligne là wana na bisa o za voye boule parce que nous avons jour ya kini bima wana to za do libanda te. Tango ya kini bo mo pe ba boye ba ona nzela ba so na yo. Ba ba bisu ba ndima bo te que voyage ki ba mo na ka ça. Merci. Donc bon pe ça vraiment bien. Nous ne sommes pas comme ça quand nous ça là wana ça et là ça la biso to dingata. Omoni et l'homme sur une baksa na dimension baptiste tout le monde explique naza déjà faut ba lukanga faut ba solliciter na faut faire la taille ouais faut beaucoup m'appeler esprit to yango les bandel mo esprit to les bandel no beta makolo peno ki répétition o beta ba porte bo be ngai bo sala ngabwe
pour que ça ait une opportunité. Excusez-moi, artiste ici là. C'est le très profond. Les gens qui ont fait ça, ça la publicité. Pour faire ça, ça la publicité. Mais pour ça, ça la publicité, on ça la. Et la publicité, la majorité de la publicité, sauf la publicité. Et là, oui, publicité, oui, moi, je vais vous cabaret. Soyebi asali mo vidéo na mo asali pibi na mo moko akaribe ta porte encore na proposer mo pibi ça ça là on na travailler pas na ils sont to beta makako moi na ça mais donc travail pour finir bibi je na ba secret sur le bateau aux médias donc ba musu c'est na la plus ba ngena musala on pas art no pesa pena batu ilu samaile pena 100% pour lelo attends on a l'obéissance à s'écrire au mutamaye la vente donc panza pe idée non tu me pèse 100% de ça on joue dans on fait les bruits maintenant on joue à mon boudé de sous na bateau balaxa peut-être comme c'est là on est belé respire à repérer mais au sala makabu na yo au commune aussi courage là c'est dans jote aux Angola mais en licence ça yo mono no to so no ko ja tsakala aux a déjà exemple à suivre merci vous avez exemple à suivre. Merci beaucoup, Président. Vraiment, on peut biso. Question dernière question ezalaki. Batu balobi que non balandaki ba vidéo na omo boyo takai leader Miss Makasi. Est-ce que babi vous avez un problème na yo bien comment? Babi vous avez très fâché, déterminé en plus mais entre toi vous avez Brazzaville vous avez déterminé. Babi vous avez un problème na yo bien comment? Après ça voilà. Voilà. Babi vous avez mené au syndicat. Ce que ça a le camo bandela, maintenant ça vidéo parce que quand ça vidéo on est ici na tika na buso ba mo na pesa importance. Ngai ba connaître ngai na mo ba commenter abatu. Ba na film ngai surtout matoi meminga nesi ba matoi kutunga mo na sala da ba video na mifinga matoi da ta mufinga matoi ata mufinga matoi ko sa ngelu mo te ebo makase za moni ko muta kondane nga bien muta ba degré akando na zaina ngo akuta atala be intervention par rapport au président la dit SOB dans l'Obaki na CG à Ndeko nous t'en commun face au président la dit SOB à l'Obaki pour naïe des personnes comprendre que c'est normal il peut moi na mon babima na groupe ya président la dit SOB ko loba moni ngai na périté biso doza artiste monté tout le monde attends toi ça ma démo boy na batela ka relation pour le ba ko benga nga ko pesa opportunité rien opportunité nza me taper ça ngo na sengi vraiment excuse na mo ça ta vidéo de déranger qui bali isandia na répondre à réagir puis dans bête puis soit qui na qui ça c'est na bétail na ngi luki na nda ko na bétail puis na ba mo ngati na biko bétail pour monter capacité na bétail na mulai biso bata milai to bétail ba ngi bon il faut avoir un climat si on ne pas sentir que Keba quand na kota aux niveau na ngati la vérité à utiliser que on va faire des politesse et puis qu'on quitte ça grand star au hasard à la coordination théâtre la vie SOB Nathan déjà posé la vie SOB pour préparer grand événement en Europe et ça va monter ça mais ba terre sur na poto poser la vie SOB pour préparer le monde de bongo yo que maman ida oui tu es petit dans le bail bon tu es maman ida te sola ba privé avant ça vidéo na ça maman ida te sola na privé azo sortir aussi na bêtise ba audio ça sur na ça audio ba gars ba to monter ozo lu ba aussi na ba gabi a insister ki na ngake na lu ba ki na futi na ndaka $20 ba to ba tala ngai ba kabela ngambo moni to bisa maman ida ai ba yo ko mawa ba kabelo mbongo mais avoye dit maman il a foutu la $20 et puis maman il a ngamo dit ba so bege na fille mais son pc mo mkeza la $20 son pc mo mke $20 mo suru ba tu baza ba likolo ba desi ba fille ba wake na ba derivé na ni ba sila ba nani ba kudu ba chaîne les billets qui ba kena kuna zo so mo mkeza ba $50 so yebisa na maman il a qui a souffert atteint ba ya créer que le quoi et puis $20 $40 pesa maman il a plateau na suka biso azo $20 puis $20 boye bien mo
Yo mtoye sabiso président parce que yo mtosole na mama Ida. Oui, azwaki $20 na suka na $40 apesaki, azwaki $20 tikilaki $20 lisusu. Ah ouais. Mais oui, aza ndeko mo boye alingi komona baninga pamba. Aza ndeko tofandani ya kisasa ayaka nabetali solo mo bukele nga naloba ngo meme panga video na naloba ngo bato bakasonga ngesi eza bakandi beza kakanda président ya ba acte asalaki na te mpo na émission te ndeko anga mona nga ya kisasa akutana ngai akutana na groupe na nga na répéter na groupe mais oyebi kaka badifficulté na biso bagroupe na biso aki ndenge ekendaka donc yaza dana ana facilité asenganga bapardon on aloba vérité die me voix ye moko mpasi azali sola na émission be otinele ayebi mama aloba asenganga ayebi pardon na ngai libali na mpo tosala groupe mais nga azala na poto yo te mwana afrika tikala tosala groupe yo oza vice président nga azala président nga azala na poto yo tikala kwa président na kini okabe groupe mais kombo na nga kaka evanda ezalaki facile te napesaki bacondition na bacondition napesaki tosédicité tosukaki na $100 par mois afutanga $100 par mois soki nakosi jésus de po eza 12 milimo ezotambola nzambe ayokani komo akosa te nalobelo vérité oyo eza tokundola bosolo président panzango toleka abi apesanga $100 par mois tosala ndeka tala baso baacteur na nga groupe na ye na bango na groupe wana nga nakekitele bato napesi na espace o ngai na bango répété okoimagine eloko wana na ndima osala eloko ya bongo nayisa baacteur na bi awa naza vice président na bino ye wana nayebi ke noko akende na poto et puis aprometanga tout akolobela ngai nga azala na poto mamwana nyonso tu bakoli banini tu barelation tu namoni mpe ti siko obali nano te oza koidea bien place oluka mamono ya kisasa baafrike nga ndenge bapoto tocrée lo mwa bien oyo akomplike vi na yo te akomplike mama mikanda na yo te alobela nga ebele oyo esimbaki nga mpe na te na non eza mpe vision parce que toyelaka na poto te ba tolukaka nde toakadre venir ya bana na biso moni yango toyela biso ke bolingo moko ti libana oyebike na nsima ne bana tobota bazala bien mpo basouffrance oyo tomoni bana basouffri te bato koma na fin du mois boye afutanga $50 nayese toyokana $100 komema $50 oh non eza mama sponsor te tututu nayese ndeko omoni mama mosali ogafe nga avandisi bana epuis groupe osalaka 1 mois pamba ntango mpenga $50 nayese na arrêté naso bana na nyonso nasongisa bango epuis bana mpe da babayaki pape ayaki motu moko nateye tosala na biso bakende moto mona oya na rep boye bango dérange na ye bokata rep asombi bato masanga 5 inventaire asombi yo 5 yo donc bakaratere mpe bana biso batepela nango te soki ezalaki ke ngai azalaki mabe nde nalongwaki fai groupe continue bakolongwa nga mpe groupe epanzana azala so na groupe te donc nde lakisaki donc akenda na bana mabe mpo tozalaki bien na bana nakolongwa mpe me bana batikali ezalaka ti donc kolonga ngai mpe nde groupe epanzana bamwa nyonso nakebisaki mpona lakisi kaka nzela nga kota po baza bato basala yango bateatre te bao baza bato basala moko bavideo azali artiste te arépéta te asala mabateatre te azwi opportunité ake poto asala ndi bavideo epuis baza bato nde babekisaka bulo na biso akelongo ndenge atakaki fo bataketake trop parce que bato mo baza babekisa image ya théâtre biso na théâtre toyebi tozala na respect epuis mosala na biso tosalaka mpe na théâtre bango baza bato basangisaka ngo bavideo koseka donc est ce que ça nayebi ke eleki déjà eleki potala biso mpe mpe akomelanga priva bisangaki kokota so bandi yana ke tika kosala so video moko te amona video wana. Merci vraiment président, merci beaucoup vraiment tomingi kozwa mwata mingi okoki koloba nini mpona émission oyo tokundola bosolo okokundela bosolo eza émission moko boye na secteur na vision yango eza bien parce que mamosu mpe eseki fo koloba ti taka bavérité oyo soki kokundela bosolo te na bandeko na bayokango te kokundela bosolo eza bien malgré kaka nde ata bino mpe oyo mpo boprésente émission ozalaka vigilance okota bavie privée parce que mosala tosalaka vie privée ezali mosala art eza bosolo tokundola eza mpona mosala ya art mais eza ya bavie privée na biso te esprit na baelene toujours napesa mbote yana ngola nayebi kana ngola wana na biso naza na président dali miracle président dali miracle ya moto asponsorisa biso basengana ta totourne nanu bagaga bi ya 5 000 seleka baraka wana tosala baida banani tututu
président Dali Miracle aza wana na kati ya Angola et puis na tout ça on a ce monsieur si na peso numéro na ye merci président Dali Miracle aza na Angola il faut to bien ça na Angola pour na ye bo santi ya di 4 fois ya de kusu 4 fois ya a parti ya Kabinda na bo santi na pesimbote pa ya na pesimbote pa masana ilumbe na kati ya Angola bo santi mama na lina tibal Boutema papa liebo na bosa te na isuna pisa mote Angola na pesi mo pas ya vrai chéri moi c'est kitoko ya pembe la mama auta ko fela moi na bino so ebi pe asana mi mo bébé na bisa kena bébé rancia la mama vrai chéri c'est na ngai propre la mama za kono Angola na pesi mote pa mama botangai Maman Mado Mesa, j'étais sali, Pessimbote, maman ça va être des masses dans la blaise, ma fille dans la belé, qu'on est en Angola, donc ceux de Bané Bino aussi, Pessimbote Paris, tu vois, chez Natasa, pour ma ville, et c'est comment on a habité, Pessimbote Perso Zali, donc Paris, tu peux sera en Bakombo, en Bote, en Abidonion, c'est pas vrai, va chérie. Donc c'est ça. On va pour ça contenter dans le privé, mais c'est qu'il y a occasion, quoi. On a combien on va te la ça plutôt visiter on va toujours aller voir ça puis on a un téléphone et ça on va vidéo sur le numéro est disponible au Europe ça présent merci ton routine la vidéo privé bonne question moi ni kongoye ba biba pendant lokani parce que ba mon a double et mon comme soldat mon comme tout il on a téléphone ça plus 243 89 85 78 530 Ici 243 89 85 78 530. Kalaté dans Angola, on a bien que ça bien. Merci. Rosabena, bienvenue en portugais. Toroselayo Maboka Rofongama. Ça fait que non, avant qu'on m'appelle, banda d'ailleurs qu'on flasher biso que nous avons déjà, vous avez déjà bienvenue dans Mboka Angola. Merci beaucoup, président. On attend Président Bisso. La PSP président Tsaka la moté, vous avez un plateau. Merci beaucoup. Il y a un courage débile. Merci beaucoup. Merci beaucoup, président. Connaissez merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup vraiment. Réplique au Tosala Yango pour na bande konyoso bazali banda. Au moins, tu partages ma caméra président Tsaka la Olani et Kenen parce que tu es PDA na chite. Sinon, bref, merci beaucoup na président Dibal. Abimisi ba vérité donc sinon pena abimisi ba vérité. Et on sait pour cela, surtout na ba question oyo o mekaki kotuna sur que toza na Angola awa on a ni te boluka espace a en Angola au lieu que boki na Congo. Donc na lobaki biso base na biso ya art. Il faut ndi kuna na kini. Place tozala à l'aise. Place ba meka un peu ko consommer biso eza RDC biso toza ba diaspora partout dans le monde ba dans Poto Brazzaville biso en Angola donc base eza RDC ya on moni que leader Dibal appelé ce encouragement par président Christian Tsaka la pourquoi parce que na Angola na tala na chaîne ya docteur Soule Bengo na le kaka lelo jeudi na le kaka partir à 17h30 dimanche dans les à partir il y a 16h30 donc ba oboza na Congo ba obola d'émission o ba junga na les kaka yango wana non c'est la personne beaucoup mais en privé son on ça numéro en plus 244 934 924 634 na bandeli plus 244 934 964 634. Donc, numéro nanga, il y a téléphone, il y a mwana, mutagou ko. Vous avez chance ya bova na président Dibal. Ouais, Dibal non to tourna na esi kamorote meto yebani kaka depuis ba Congo ta ke toza ba artiste donc monter directement dans ba président Christian Tsaka la zui référence voilà. Il y a une chose comme surprise na yo ko yebate mais au moins maman na plateau hein. Voilà, c'est bon, ça va. Olobini faut une émission Tokunda la Bosolo. Tokomina suka déjà. Tokomina na suka na pesa taba mbote. Bozo pesa ba mbote pour l'émission Olobini. Merci beaucoup pour l'émission. Sinon félicitations na sepel en confort et en plus Boyaminga très bien sauf que Mali na zupe moi te na miliawa. Donc ça linga pena bien papa de Ndinga ndena bandaki boso merci.
na clôturer pe na kombo na yo. Merci au Talapé Tsakala Koto. Le jeune leader, le leader le plus beau, Yangola, au Talapé Tanga Koto. Talapé Bakana parce que nazo na ba propre fort na producteur Kanga Moro na ba relation de to bunna to futaka che papa de onzinga zana papa de onzinga zana na sauf car que loko photo lo bango parce que aza to kundela bosolo papa de onzinga za yaki bina na idée ya ko sala ba plateau boye ya ko sala sa émission ya boye pe ya ko soutenir ba artiste comédien na katangola mais ko benda nezala ki mingi ti ya ngomona de stake no atiki na ko ta ba comédien ayina ko ta ba émission na chaîne na chaîne ya Jemido parce que ko ta ba artiste ya kutaki Simba Bende zala ki mingi on a lobby papa de Ondinga attaque Simba Benda et Zamingi et on a lobby otala rapé kananga et ça la bien on a pesi mbote na frère chéri na Stella azan lubango maman de reformi na pesi Bercy dia Sivi depuis RDC ba mbote belé na pesi mama Berlich Matondo o atingela nga ba monga palais na pesi o ba mbote esika ozali sino pena boze belé bafana nga nyonso balinga président Christian Tsaka le président le plus beau bafana nga nyonso balinga groupe cinéma La Véracité donc ibozalana pour nous soutenir biso TV Zali TV za radio T na pesi déjà ba jour to le kaka bon meka mpe ko soutenir président Christian Tsaka merci na pesi ba mbote na ngai na directement na Kadija voilà na pesi ba mbote vraiment ma vie femme forte Kadija na pesi ba mbote na ngai na mama Prudence Diasikama na pesa bambote place Zali pourquoi pas na pesa bambote na ngai na ingénieur Gene Penge yaza na signer na sima caméra yebe na mzaza romane mane pourquoi pas na ingénieur donc Bernardo na pesa bambote yaza na régie donc tant besoin mon ingénieur Gene zawana directement na régie makamoni tozo ko sala eza komona na kuna rapidement et na éviter président numéro de téléphone numéro de téléphone nabandela on a numéro de téléphone peut-être ba o balanda qui bientôt plus 244 934 924 634 plus 244 934 924 634 so bengi ozui ngai so ba comment en arrêter o ko pesa numéro de téléphone ndio anesi o pesa ki la pesa bambote na rapidement na Cherika Salefotele ya mboka mon grand frère na peso bambote Trésor Ngina Mao mon grand frère na peso bambote ya Esther Ngabadi na peso bambote na ngana Nicolette Meta ma grande sœur chérie na peso bambote belé ya papa Bazel Yundula Ebenezer babi pharmacie Ebenezer ezawana kisi nyonso za nango besoin ata maladi nyonso baba tieyo ozwa kisi kuna na pharmacie Ebenezer rapidement soko za la besoin ya caméra vente en Jemido to sala makambo nyonso vente ya biloko ba carte mémoire ba micro ba trépied ba nina limero nyonso kala mingi te makambo eza chez awawa donc papa de azotia makambo vente awa na Jemido to koteka ba biloko ezala ebele ba biloko se ba t-shirt ya bien ya poto so dans besoin ba parfum heureusement awa na Jemido na pesi ba mbote na nga na figa ba lobi ke no Portugal esimba petit na ngai ba bizo ba ngona kata aéroport wana talaka yo ya boye bazuwa be grading na mao na pesi yo ba mbote belé ba pourquoi pas ba mbote na ngai na chef coutumier Gela Ngangala na pesi ba mbote JDK mo pa o John Diamonica mon grand frère babi talaka petit sabani makamboyo moi elamba moi ketch et ça la bien moi net bien na bi ke yo zawana frère Nisson Mavinga ba lobi ke no bino bozawana nazaya kobanga te makambo to ke no malembe baloba ke to kokamote mais to tiango na sac to mi ko pesango e ke ne ngai to mi ko pesango e pese na mo pete to ko pa na ngena to zaka na kata Luanda be misobo ozonga na kata Jemido pourquoi pas bambote na ngai na MK Madoda chief MK Madoda na peso bambote e bambote na ngai na Rikana la douce autrement dit maman Mokonzi to sukia bye bye